Mbote na bande kuna sababu la ndabiso na munga oyo surtout mingi na basi po mokola lelo ezali bongo le 8 mars balobi le 8 mars ezali bongo journée oyo ba célébrer monde entier mobimba ba célébrer bongo journée pour la lutte ya droit de la femme na boende lelo biso ba pandisango to yambi pour na bino pe ba pandisango to yambi pour na bino pe ba inviter l'honneur na biso to ko beta na bango lisolo etali bongo lutte ya droit de femme moi c'est azali nini pe to ko bela surtout mingi thème na biso ya moi oyo ya 2020 balobi 2020 année d'action le femme paix en action kasi nazali nga mon côté kana lobaki to na ba inviter na biso mais émission lelo ko présenter yango na maman Nana Sangara mbote na yo oui mbote ndeko bashu oza malamu mama oui santé kitoko même nani Karine Pala lobaki moi c'est sengeli angenga pe place avant pembe na ye enginga mwana ozonginga makasi yo ko ngengi makasi donc c'est que les opérateurs ngela penza donc baso pe ba kolanda biso kuna bangela il faut tongela loko ba inviter la biso la moto za bande ko la biso pe basi otoza na bango na musala moko bande ko so ba journaliste ba ngengi lokola et puis na moni mama bijou moi c'est Raël azape ya kongenga lokola na ba inviter na biso en tout cas to bi ke biso so to ngengi po eza journée ya ba maman oui bi ke lo makasi za obi ngana ko banga ni obanga mama nana na obanga mama bijou moi sama ye mama bijou moi sama ye mama wana ngana bande ko tra missionné nabi ngai fona zakal kwa mama o na biso le bin thème national tangela biso na oui thème na biso du jour thème absolument sur la femme. Journée internationale des femmes en 2020. Je suis de la génération égalité. Donc je suis de génération égalité. Et c'est le côté to le balelo to solo na basi auto ko solo le ko mama bijou moi c'est maïda za pembeni na bande ko biso muso ba journée c'est photo développer yango na ndenge esengeli parce que tu éviter le lo basi boden ni bazo tambola et on les ont seulement le merci maman nana ka sebi que thème moyo tangi c'est le thème international parce que national na biso balobi congolaises et congolais levons-nous pour défendre les droits des femmes yango moni pour se lever congolais c'est-à-dire ezala mobali ezala mwasi to telema to se souder pour to tombola to bimisa pena la bokasi na biso droit na biso ya kibo mwasi yango mona betaki ça mama bijou pour na kolobake ndeko mwasi soki omoni moninga no mwasi azala défaillance sungaye kochola te soki omoni pe ça malam félicité vous comprenez des thèmes na biso pena ya motu ya pena to développer to ko simba international penza te mais to simba national pour toi na Congo vous comprenez maman nana kasi maman nana kasi bato ba kolana biso to ko beta lisolo la journée de la femme mois de la femme ezalaka mois mobimba basi so ba kolana sengel ba yeba ezaka le 8 mars te ezaka journée moko te to za na mois mobimba kasi mois yango to ko célébrer esengeli pe to banda na kalati e banda ki boni baso ba defendaki basalaki nini vona bango ba osaki po biso le tozwa lokolo wana mais ngana ko sepela makasi mama na tozwa mama Inès apesa biso moi historique moke mbote mama Inès mbote mama Shura mbote mnayo mama Nana mbote na bande konyoso bazolanda biso Maman Inès tokolinga penza o manuela penza malamu moi historique moke ya journée internationale des droits des femmes. Merci mingi nayo Maman Shura, je pense que c'est vraiment important, c'est capital, il y a bisokoye ba histoire, il y a droit de la femme. En tout cas, na mémoire nangai, ce qui toke na ba détail belé, torozamo en temps mais pour nangai, je pense que toro se référé na après deuxième guerre mondiale Maman Shura. Après deuxième guerre mondiale, basi se retrouva qui est belé, bazaki bango moko mais pas délaissé. Alors batala ki ba secteur rebelle misalo mibal bazay ko sala tikala ki vite na ba entreprise en tout cas moyen makambo tambola ndenge zay ko tambola zaki alors il y avait des femmes au bas se révoltaki je sais que c'était en Europe en France précisément et zaki na 10 pionnières moko ya basio ba télémaki baloba ki non on doit aussi oser alors batala ki te ba capacité na bango batala ki te ke bazaki limité alors ba se donna ki directement na recherche ya ko ba lolenge nini bali bazali pour que bango peut ajouter un plus na bango pour que société et vivre normalement. Alors bah c'est donna qui je crois c'était après la guerre mondiale après 45 je crois. Alors Lutwana et Sukaki na bango mon côté. Sango na bango et kinaki moi musika itambula ki na mboka mobimba ya France. Alors bien que
bazalaki aussi empêché na misusu mibali misusu batikalaki na moment wana balobaki ke boza basi faut botikala kaka basi à la maison ou bien bokeni na ba élevage ndenge to mona même na ba film misusu basi bazala un peu trop restreinte. Alors esuka ki wana te balobaki ata bino bolobi biso déjà to se découvrir na ba capacité na biso c'est que balobaki non on doit aussi oser. Alors batalaki te ba capacité na bango batalaki te ke bazaki limité. Alors ba se donaki directement na recherche ya ko ba lolenge nini bali bazale ko sala pour que bango peut ajouter un plus na bango pour que société et vivre normalement. Alors bah c'est donaki je crois c'était après la guerre mondiale après 45 je crois. Alors Lutwana et Sukaki na bango mon côté. Sango na bango et kinaki mwa musika itambulaki na mboka mobimba ya France. Alors bien que bazalaki aussi empêché na misusu mibali misusu batikalaki na moment wana balobaki ke boza basi faut botikala kaka basi à la maison ou bien bokeni na ba élevage ndenge to mona même na ba film misusu basi bazala un peu trop restreinte. Alors esukaki wana te balobaki ata bino bolobi biso déjà to se découvrir na ba capacité na biso c'est que on peut faire aussi ce que les hommes ont pu faire en avance. Alors bah c'est donaki mais je vous dis que c'était pas facile. Il y avait des femmes oyo tongonge sango et tamboli na kati Europe mobimba, il y avait des femmes au bakangaki. Ba torturer basiwana, ba torturer ba on est au kaka torture, ba sort ya misu seye banate, il y avait des femmes qu'on avait même brûlées, il y avait des femmes qu'on avait abattues car na ba fimbu, mais je vous dis que ba acte wana est révolté qui encore basu misu so batikalaki. Alors sango tambola qui dans le monde, c'est de là que tout est parti. Alors il y avait aussi l'organisation il y a Nations Unies au ba s'impliquer qui na likambwana pour basi akuna pe ba comprendre qui non ceux qui bango baza basi bazo lutter boy malgré ba torture ba massacre bazo tikate c'est que biso pe il faut auto s'impliquer basali betude na bango parce qu'il y avait des femmes bando tangate misusu babandi ko tanga bango moko ba créer ba centre de formation na bango sti ba ko matana ba université bazo pesa pe ba cours ils se sont dit non c'est que nous avons aussi la compétence que les hommes ont. Alors c'est de là que tout a été ouverte. Voilà que lelo to betali solo ya basi dans le monde je crois. Merci beaucoup en tout cas maman Nana okubaki ça. Oui, yakobaki ça vraiment exacté mais auto fait que le ba mingi ko beta moi c'était par rapport ya basi donc tout le monde le batu mingi basolo ba moi ça comment comme mona yé surtout mibali to mo yoka mibali be bazo ba pourquoi ba kotisaki et loko on a pour ba journée internationale de la femme ya ko pesa moi si valeur le lo moi si bazo pesa yé ministère moi si bazo pesa comme ko diriger moi si a comme de quoi ko dominer mobile mais pour dire que tant ba pesi yango ndeko ndeko ines ndega expliquer et quand qui déjà procédure et ça la base bazaki même sacrifié pour tozwa et loko le lo tozwa valeur wana ya ko valoriser biso basi peut-être on ngata msunengena bakisa ngona de kolasho. Merci maman Nana kasi bato ba kolanda biso to beteki bango c'est to bito ko simba mingi thème ya national thème national lobby congolais vivons nous pour défendre les droits des femmes congolaises moi la moisi congolais ndeko mobali totelema to sangana na ibité maman Fanny so ko za likanisi nini balobi mobali ateyima mwasi atelema basangana poto tombola lokumu ya mwasi. Merci mingi, merci ndeko Rachou na likanisi ya monene oyo ya kosangisa ba mama nyoso na mukona lelo o ezabongo le 8 mars na koloba congolais batelema eza soki ide wana epesama kibongo eza mpamba te komona bandeko mibali bakoma komona bandeko basi lokolo loko pamba eza lokola ngamoko na kopesa exemple oyo yanga pona na moluba na ya biso ekolo mwasi tango azana ndako azaka na ndako donc ya okobima libanda te ke akende libanda papa pe moko zwa mwasi na ye motema na ye bolingo na ye akenda vanda ne na coin wana na pesi ndakisa ya ekolo oyo yanga donc pona pe mama azwa liputa to pe mibale misato il faut nana bota yango kotala na ngambo na biso omona bana 10 na ndenga mabete na lobite pona bayinanga to pe ndenge nini te na pesa exemple ya polele pona na aka fi ya chochocho ya songi ndakisa ya kopesa exemple nanu na ekolo nanga pona ko toucher ba ekolo mususu te mais lelo oyo tokomi komona papa pe akokotika na ndako mama ke musala pona ko lakisa ke bana basi pe totelemi ezaka kotelema te ke na ndenga bozoba te kotelema na mayele yango esengeli na mwasi nyonso atanga
kotanga eza malamu pona mwana mwasi nyonso tango tangi classe na yo okomanke mobali te mais okolakisa ye peke papa ba limite na o eza esika songolo mais soki pe otangi mingi te moyen pe oloba na papa ke papa boye eza te lelo na kata ba entreprise ekoma okomona mwasi na mobali bazanda kumoko mais mwasi aleki mobali na grade elingi koloba pe te ke mwasi lokolo leki mobali na grade o manke mobali te eza kaka ke tozolakisa kaka mosala na biso droit na biso oya biso ba mama yango bapesa biso mokolo ya li 8 mars so tobi tolandela nayebi te mokolo ba papa soki ezaka mokolo nini voilà d'accord wana oyo nga nakoki koloba na pour le moment yango wana yango moni même biso lelo liboso na nkala so tobi tota kala wana ba journaliste mingi to pe ba chroniqueur banda ozala mibali mais lelo biso so tokoma kobunda lelo tokoma kozwa exemple mama Bijou mwasi ya mayele donc tant que tozomona mama Bijou mwasi ya mayele déjà na plateau na biso donc yo moko tango okoloba okotala ke no na sima nango mama Bijou akokorjenga lokwa yako lakisanga malam tozala wana lelo tokoma omona ba caméra roumaine oyo bana mibali tobenga ba caméramen bana basi ba caméra roumaine ba comment ça peut misala oui ba comment ça peut misala ba papa c'est pour dire que musala nyonso ezaka pona ba papa te eza pe pona ba mama biso nde ba mama to salela ki bo mama na biso to sala kaka te wana pona olie ya yo koluka atoza ki D6 olie kaka ke osuka na D6 luka obakisa nakomata mo formation moko na yebata kotonga na yebata nini na moni lokola ya yo lipasa alea na pesi ya bambote besika zali lelo ye wana asokeli biso mama Rachou maquillage atangi asu formation mususu wapi place azoli la mbongo lisusu donc mutu oyo akoki komema ye na mbilinga azate pona nini ayiki mpiko na kibo mwana mwasi na ye yango omko lelo le 8 mars omkolo esengaka na biso to loba to sala nyonso papa pe na ndaku alamba pe mama Bijou na ebite so na kosi papa pe alamba po mama zolamba chaque jour esenga pe na papa pe alamba donc pona ngai nasuki nanu wana tobeti solo mingi mama na tobeti solo mingi siko ba to ba kozela pe ba yoka mama Bijou amote tobeti solo mama Bijou pe nani mama Fanya lobike akozela mama Bijou soka koloba ke soki alobi nini azongizela ndila mama Bijou mboka yo bande kono to annonçati bango ke to ya mama sa mayele na invité mba aux invités d'honneur na biso ya mokolo lelo mbote na yo. Merci beaucoup maman Rachel, merci beaucoup na bino nyonso. Eloko esalinga esengo makasi ya kotala ndo organiser eloko yo. Tant na komi na moni bino epesanga na posa kolela. To na sepeli na musala oyo nga na sali na ngona maboko na yo nzambe apambola. Na sepeli vraiment makasi na organisation na bino bolati vraiment bien. Na koloba boy na lingi na corriger muke attends pour cette journée na biso papa ko lambate parce que ezali journée na biso ne tolobi mais papa azaka mokonzi azaka chef de la famille d'ailleurs ko tumukolande ko sale lubu spécial ayeba que cette journée na biso c'est un peu ça voilà na sepeli makasi na eloko esalinga bien makasi pour cette journée na surtout thème na celui que moi si atelema mobali pa atelema moi au côté ma la télémètre maté parce que côté même super ezalaka au télémètre comme que ndozo banyo au télémètre comme que ça va makamba n'importe quoi téléma na mayele na yo oyebi que na place oyo papa zo échouer ngana la kisaka na za mwasi dans la bible oyebi que celui qui trouve une femme trouve de bonheur na tango mwasi a télémi il faut ndako sentir que maman a télémi au mona ka to pesa exemple mobali soki abali na nuté santé na eza vraiment bien té ata ela télé na ye eza différent mais soki ka mobali abali surtout so abali mwasi mayele na elle télécharger na teinture na peut moni échanger mais tant dingi te na moi ça m'a le bon baga changer c'est-à-dire que ça na maye ne peut pas na ndako au côté le msandako na peut ndako na ila la ti vraiment moi ça côté le mana façon na ye nyonso obi kala bandoko le baba moi ça zandoki mais ba changer langage moi ça zandoki te moi ça zali moto akoko charabato te ba yeba kina noter eza ndenge ndeko na biso uchoko lobake kala ezaki ekolo na biso za kibongo yake soki obali muluba pour la telamba ya spera so boti eza ilika mo lukuta te
nga moko nakopesa ngo exemple na moko olatela mbabe fo bota basombolo yango basepeli mais sikoyo balo bango mpe bachange na bango bamoni ke bapesaka biso 30% et matière komi 50%. Donc bamoni ke tokosala bote basala bakoma kokima bango donc moi soko mopréféré apale na ye ekolo mosusu olinga abala ekolo na biso bamoni te fo totelema tobongisa makambo oyo ezali ke basi ya lelo na basi na biso akala bokese mekota zolanda mais sikoyo ekomi kokota ndenge mpe ya mabe okomona exemple moko otyo kopesa balobi teke soki oza mokonzi quelque part oleki papa okoma soki ndenge te papa aza kaka papa kuna oza mokonzi na mosala na ndako oza mwasi ese mwasi boyesengeli komikitisa papa aza nini azala akomaki mais yo mpe papa ata mwasi amikitisi yo mpe papa yeba nde komema mpe mwasi wana bolingo ya solo okoma te ofanda kuna te tokoma komona te na baeglise okomona mama aza mama paster azolengela oyebike ya solo mwasi na ngai esengeli apesa respect vraiment ngai nakopesa olongole parce que émission ya botango bato bakotala yango papa oyo azali kopesa mwasi respecte na temo ya biso ya national wamona te tika na tika mwasi na ngai mpe atelema mpo ndako na ngai esala nini etelema parce que soki mwasi atelemi te mama racho nazoyebisa o ndako wana ezalaka ya kolala oza kaka papa mungu esi papa savon eza te papa biloko wana biloko akala na mobali yango nde komona mobali atiki mwasi kitoko na ndako yo okamwe mwasi kitoko akeloko ya libanda kamikazi wana libanda asengaka mungu ate asengaka pilipili te ye moko na ntango yo ozoluka pilipili ye aza asombi yango deja na ntango ozoluka mungu deja aza na ndako mais yo ovandeli manzaka makiage kitoko ndenge ya rasho atango boye mais mbeto oyeba otanda te sikoyo papa akende oluka kamikazi libanda te. Merci beaucoup, maman Bijou. Moi, c'est Maëlle, maman Nana. Toko Koba. Barbie, thème national, toko Simba, ou bien toko Mani, la penda Makasi. Congolais, Congolaises, les vont pour défendre le femmes. C'est cool. Les lots de mon mingi mingi. Congolais, Congolais à télé. Mobali. Avant d'akuna. Na musala kaka directeur Mobali. Na musala DG kaka Mobali. Ndenge tozala kaba coordonnateur ba chaîne na biso kaka Mibali. Caméraman kaka mobali yo zala ka journaliste yo ko za directeur te moi ça ko za la cordon te moi ça ko ça la loka mutu ya te il faut kaka mobali za la liboso moi sina mobali ba telema lelo to ko telema ndenge exemple ni ko oui exemple on nga la ko pesa lelo pona koloba to telema ndenge mama Bijou ti koloba mama Bijou abi ko telema ngo moko ekomi ya ndenge mabe etemi ekomi ya ndenge mabe pourquoi au mona mwasi o azo sala peut-être moi ça na société mo songolo pa kala pour ne pas que to ça ba publicité moi si place za directeur mobali na ekoto ya aza na kaka aussi hein mama akomi ko lakisa autorité na ya musala na ye wana akomi ko lakisa otina kati ndako akomi même ko commander mobile mama Bijou to loba tout de suite abi jamais ba papa ba kolamba mezaka biso ko sa moi ebubu moko spécial mais yo mama ta ko monde que oza directeur comme mango ti na kati ndako na yo te parce que comme maman na kati ndako non de to bi lelo to se soutenir donc maman congolaise et puis comment to se soutenir moi si aoki ko soutenir mobile na ye mobile pe aoko soutenir moi si na ye ba ezala te so na za directrice quelque part na ye na kati ndako nanga na komi ko mvuka mobile oyanga même na kati foyer nanga na komi ko ba mobile fa kitanga nde na mata maman na oki aussi bi balamu na kati na olbate olobi mobali a soutenir moi ça soutenir mais ça va passer na bité ba maman ne ba vanza ba mto ko tebina to mona ba mibali ça va passer ba soutenir biso il faut to mula mungongo maman na yo kanga et surtout ba machina kata yo mibali pe lelo ko ko profiter ba so basala basala ka tena ko bala bango ya mapende to de la opena ko mona mundu ko sa rebuzo mobali ko mi pasi ko fize ke na waza na moyo ndo wana ani na yo mama ka shukuru bele kama ko mona mundu ko sa rebuzo mobali ko mi pasi ko fize ke na waza na moyo ndo wana ani na yo mama ka shukuru bele kama ko Mawa Bijou, ngana okolo baboy. Ezate que mobali nde loko azo sala te ba monde ngaka baso bazo sala non non. Il y a d'autres hommes au pays à kuti pe moi ça sala kana ete ya ninge moi. C'est quoi to lobani? Mawa Bijou. Non, là l'habité tam su boko ba kenga na côté la mibali. Quelque part ngape senga mapepo to mekampe ko sunga ba papa na biso, hein? To lo ba pe na part na boto ba kate poto za basi na kati ya plateau nde to bandi ko défendre biso de basi. Non non. Lelo ezana mibali mususu azwa mwasi o mwasa zana eloko te akotisi mwasi même classe formation mwasi wana akomi na mbongo azwi musala azwi chance ozo musala mobala tindie place atanga ki metango ake quelque part alingi directeur akomo mona mobali aze susu eloko te pona ye
ozo comprendre mais mobali wana côté moi ça na l'autre côté to bakate que pour mobali alingi ka kuti moi ça na musala te ya kuti moi ça na l'autre côté na matière te mais kuti moi ça tangi azui musala mais a négliger mobali ya ye donc a commencer ba n'importe quoi comme ka zaka na ba réunion on est ozo nganda ko komi ozo nga 22h ma bossa ki ba banda mobali na passe vraiment ngasi ko motu ya nga ezali ko ba ko ndenge lo baki que mobali a soutenir moi si biso ya ka moi passe mobali ba soutenir biso oyebi ke musala nga peut-être ko singa ngala ki ta reportage ti 22h mobali a ko soutenir yo te 022h ko boya akoloba te Maman bijou, omoni mobali po akoma na point wana. Abanda kondima, oto bakatobi dialogue eza plus important na kati ya love, na kati ya bolingo dialogue eza important. Pourquoi? Dans les gestes nationaux mobali na ebise na bi papa, voilà mona musala ngai. Exemple, nako kende musala sala kwa ya kisoda. Nako vanda ka boy ba bengi nga fana kende descente na ko ma reportage mo quelque part. Siko yo papa et lo yo sala, il faut papa o convaincre papa. Pour babi moi si azaka toujours convaincre, ça ko convaincre mobali na. Le fait que si na solo na auto dialoguer na yo. Na ebité so papa ko contredire na ni deux fois pesa kazua. Pour biso pe to e mo mobala zongi air avancé. Na sécurité. Ko so mobala tenzua, c'est ka soutenir yo te mama nana. Donc côté le pe mibali. Est-ce que bolingo ezali? Est-ce que bolingo ezali ndeko rashu? To taper makamusu c'est pas mais avant de soutenir exactement maman nous côté bon na soutenir ba soutenir la longue la soutenir no bango yo tira na kana merci ba ko balandi ko ba toujours na émission na biso mo kola lelo to ko beta c'était na thème national na biso ya koloba ke mibali na basi to se soutenir pour te défendre bon droit ya ba mama na boende na ko simba penza mama Sandra lelo oyo mibali ba ko soutenir biso na ndenge nini est-ce que lelo oyo moi si pour somba liputa il faut qu'on ait un bon moment pour t'attaquer le niveau tu il faut qu'on ait un bon moment pour sentir bien que t'es mon bal qui peut ngai mon bal soutenir ngai merci pour la parole maman Pachou na la koloba boy pour la au misala kitoko za te mon bal soutenir peut-être yo sala vous avez capacité de somba le longo pour nous donc yo sala ngo et ça avec mon bal non et non ce qui ka on a dit pas faut qu'on bala sombe la yo mon sala non les abonné tant ba bito sungana na oyo za na ngo ko sala ya papa ko sala so ko papa pe azana capacité ya ko sala le to yo mo ko ko se faire belle dans sens bon ba so bateka koteka mo bonga mike ba ko suka ba mo bonga mike so ko za mayele ko sala kama malama mo bonga mike ata ya pilipili so ko za mo sa mayele ko sala kama malama ba makele bezali ko sala ba makele ba beaucoup de temps 3 000 euros ça peut la fois 20 000 francs sur le sur le logo sur ça maman Sandra merci na yo to ko senga na ba ndeko na biso ba cameraman ba kolanda biso ba meke pe ko tiela biso po to kitaki na terrain maman na o sani to kitaki na terrain élément o maman Sandra lobi yango to kitaki na kuti to kotaki na wende ya lingwala kuna na wende rai to tunaki ba maman bateka to tuni ba maman journée de la femme ezani lelo peut-être pour to tuni ba mo tuna to lobi est-ce que moi si pour me somber la liputa il faut qu'on ait un amour à mobile. Ceux qui mobile, ceux qui ont lu pour tâter, au bac, et mobile, il y a un salaire à gagner le côté. Pour beaucoup, ça peut être un peu moi, si je suis à vendre, oh, tu vends 5 ans. Non, la somme est ta pièce à lui pour tâter. Pour prendre mon mobile, à ceux qui peuvent te soutenir, il faut qu'on ait un pièce à lui pour tâter. Tu veux gagner le mobile. Ali puta na yo, mibali ya lelo basala kate, sokolandi kaka mibali ya lelo, oko ya kobamba li puta teka mumbango na yo, mibali ya lelo basala kate, sokolandi kaka mibali ya lelo, oko ya kobamba li puta chinois. Te kayo mako kuluka ata papa pesi to yo mako kuluka olati o maili o sepisa ta mobali peut-être mobali sana moyete yo kolota yo mako na bana c'est côté que c'est l'occasion te eza soni te ayo kasoni te na pesa conseil kozelaka epa mobali te mobali pa zanga tant mobali azangi fo yo o soutenir mobali pona ngai nazelaka ka epa mobali te nga moko na te kaka na yebi ko débrouiller er mobali nga a boite nga moko na sali pona nga pe pona bana ngai ezelo kasoni te yango na zula mbongo na somme ya babiloko na nga privé tant na sengi mobali amoni ke mobali azana mo retanga mo na bimisi mbongo na somme eloko na nga ona za besoin eloko na koloba na ba jeune fille ya lelo oyo batala
batala nzoto na bango tete batambola kaka po bakabela bango te esengeli na moto ye moko aluki mwa mesa na ye aluki mwa mosala na ye ya kosala azosala mwa mosala na ye po azwa mbongo akoki mpe kosalisa mama na ye oyo aboti ye akoki mpe kosalisa bandeko na ye lokola yango conseil na kopesa na bino bano ya lelo malamu otambola na ndenge ya kobanga kobanga mpe nzambe osala mosala na yo ovandi esika moko oyebi te mosala oyo nazosala boye kofuta ngai mosala oyo nazosala boye na kozwa lifuta na ngai mpo na mosala oyo liputa eza nango prix nyonso kolinga osala nini okosomba toboyi makambo akozela liputa enzulu kobamba so ozali papa okobamba liputa ti enzuluki baseki yo bafi mingi bakomoyokisa biso soni mukolo yango ezalaka mukolo moko mpo na ngai namonaka eleki ka te soki baboti bakoki kosombela o bakoki kosombela o soki ekoki te oke eteka nzoto te likolo ya liputa bana ebele bazozwa bazemi le 8 mars ba Saint Valentin likolo kaka kolulalula namoni camarade atie plante kabelo nga mpe nakende asombi liputa me mwana oyo aza bapara na ye bapesaka ye toli babangaka nzambe akolanda oyo baboti na ye baza soki ezali akolata soki eza te akumisika nzambe mokolo esali nini eleki. Premièrement le 8 mars vraiment eza kaka journée ya bafemme ndenge ezalaka mais kolobake basi kala ndenge obike babandaki kosala eloko te bazalaki moumbu ya mibali maintenant sikoyo tokomi na ane oyo eza ke non mwasi parité ezali mwasi akosala mosala oyo mpe mobali akosala tomona même na baparlement na baassemblée tomona basi baodirige mboka alors eloko kaka nayoyisa bafani na nga bamama nyonso nalingaka bango mingi eza kaka kozalaka femme lobi te donc zala femme mpena donc ya femme na ndako na balabala na mosala donc na souhaite bango kaka babonne fête. Merci bandeko loso bobisi kotala élément oyo ba mama na biso ya wenze ya lingwala ndenge balekani na micro na biso de tout ça qui baladeur nde ba expliquer mais oza importance onga na simbi makasi ndeko Rachou ya mama oyo ayembi nzembo wana ya kolanda mibali ya lelo okoya ko bamba liputa chinois par rapport ya wana elakisi nini onga na oya nga esina zwaki mayele pala bango siko yue pa na yo ndenge yo raisonner yango na bandeko musu bazawa nde totali na bino boko pesa maloba par rapport ya élément totalissime. Merci beaucoup maman pour la parole. Ba maman wana eza biso toza bato balobaka toza ba voix des sans voix bazalaki nde na ba manière musu ya kolobela te nde baembi mais kolobake ba maman na ba comprendre apport ya mwasi na foyer donc mwasi aza mutu moko très spécial po bomona mokilo eza ya kotonda boye eza na nzela ya mwasi nde nyonso tozomona ba merveille nyonso donc kolobake kozela mobali soko zeli mobali ko ipe ko réussir te mais apport na yo mama eza te kangu basala boye ko kipe ko sala eloko moko ya munene na seka ya kobomba nazongi mwasi mandenge mama ute koloba alobi ba papa bazo sunga biso te papa kosunga onde nini toke pe na ngamba ba papa yo moko li komi sunga te oyebi horaire na ya journée nde ezalaka mais bon prépare toi okola mukape 5 heures osali ba makambu na onyo so pe tango bimoke reportage OK au moins te ke kozali ba ku pona papa te akoki pe koya à se servir na pas lié po ebi mwasi nanga aza mwasi ya musala koloba ke na mwasi rôle ya mwasi na société ça vraiment important donc il faut moi si ayeba amekana ko se découvrir pour batu bamsu ba rater ba potentialité eza na kati ya mwasi mwasi ko kolala boazo imaginer lo komo boye na tongo nango tango a créer yango nde bobenge pe modéliste mais tango aza nango na penser azo zande na makasité ya ko exercer yango ozomona ezo dépendre na mwasi sikoyo donc mwasi kolobake mwasi faut ozwa makasi ya yo moko omibimisa kozela papa kosunga yo na ko uta likanisio yo za nango tant ata na ministère ya multiplication to mona Christ asenga tuna bozala na nini mapa e mona ninde multiplication et salami so pe tozongi Moïse po ba pesa émission ya peuple Israël ezaki plus po azaki na bâton so ki azali na bâton te bakoka ko confier mission te ko ba ke moi si lukana o se découvrir ozanani avant banda ko luka lisungi ya papa peut-être papa za makasi ya kosunga ote po au pouvoir était de quoi yo oza capable parce que c'est obligatoire oui que soit façon de se
kaka maman milatisa te ndanga na loyebisa bapapa bolandana bien papa oyo aza papa bamonelaka mobali ya malonga na mwasi na olata kitoko parce que bapapa bakomona papa ye moko 40 pantalon na garde-robe mais maman azaka na liputa moko na cheminade blouse moko elobelaki eloko te papa donc mwasi mobali na ye soki apesa ata 100 francs bien otala kaka teke oyo te ata pilipili papa latisa mama oza droit na yo oniati penza oniati kolobaki eza mpe na basi mosusu ntango ase découvrir te papa akopesa 1 million akogere te akosombela mba malonga te mwasi fo ye moko amiyeba aza nani mpe mwasi okoleka na milie nini eza bamama batekaka ngai nayebi famille moko mama moko atinda bana na bauniversité bakoma na poto atekaka nini nguba soki tokiti na terrain soki tokiti oui soki tokiti na terrain soki tokiti na terrain tokomona ndenge ndeko na nga uta koloba système ya makelemba ezali système ya makelemba okoyebi kosombela eloko na yo mwasi soko se découvrir ta bapesi yo 1 million okola tobima na miso ya bato te abakoki kokotisa mpe kelasi soki omiyebi te okoka mpe kotanga te okoba te nga nasuka nga na ndako awa wana ezalaki makambo ya kala na kilelo mwasi mpe aza basi bazochange décision mama bijo oleka kolobi mpe boye biso place tozalaki nde toza si mama puta ebongi te nakotaki na moni mama biju rashukanga akoloba oui kasi yango wana il faut mwasi o se découvrir il faut omiyeba ti soki omiyebi papa kobima libanda te soki omiyebi okoyeba ke bapesi nga 10 francs nazwi 30 francs na sali provision 20 francs wana nga na milatisi 50 francs wana eza pona lobi ya bana to lobi na biso soki omiyebi te o se découvrir toza nani okozala mwasi ya soni pona kanga maloba te tozali. Merci beaucoup maman Rachou, vraiment merci la maman Ebso Azali Bosso invité spécial. Vraiment on a les contre au bozo lo pour bozo condamner mingi ba papa. Bible lobby une femme sage bâtit sa maison. Yé maman o élément au totali, maman o ya yembi, mibali ya lelo ba sala kate. Soki to bito zonga kala. Ba maman la biso ya kala ba on ko vivre kaka na ba bilanga. Mais à kobimisa secret yanda côté oko comprendre te papa pesi to apesi te to koyeba te mais les lobbies génération oh bien sûr tozo ko déclarer ba droit na biso ya basi toza la ba secrété ba comportement na biso basi eza vraiment bizarre surtout le bito zonga na mboka mikili ya poto totali ba mama bazotsa ba mibali na bango ba 100 mètres mais suka zaka na posa ya mobali. Alors nous sommes tous salariés na ba vie na biso quelque chose tozo déclarer ba droit na biso tozaka na besoin mobali azala liboso to sima na biso yango wana. Merci beaucoup nayo kindenge basa mayele ko loba concernant ba femme ala martelé mingi sur makambo oyo s'est passé na 2020 concernant ba femme. Lelo basi bakomi ko publier ba mitakala na bango na ba réseaux sociaux. Basi bakomi ko publier ba sali na nzambe. Basi bakomi ko sala ba pub sexe na bango en public. En tant que moi, en tant que maman, ça la passe. Basi lelo toza sou komi yo ka soni ya ba parenté. Biso ba maman ba jeune fille et belé pe bazana bana. Mais on se permettre azwa inilité na atinde la tam sou chéri mon na poto surtout biso bato a média biso bato tozo simba ba micro tozo ya devant ba caméra na ba makangu na biso bozali banda mboka bozo ko senga biso to tinde la bino ka ba inilité pour na échange de l'argent to tinde li yo photo yo tindi mbongo avec le temps to kabwani o publier nga pe na publier yo ezo ko sala passe yango lelo na baki na occasion na ba mama toza awa to meka un peu koloba likambo wana mukie nini zo ko sala ki lelo o basi bazala humilier na niveau wana. Merci beaucoup. Maman Rachou, merci pour la parole. On a vraiment pour ngai nazo betamingi c'était pour na bande ko na biso basi nde baza vraiment malamuté mutakala eza ngai moko ato pesa ba million soki na boy nanga ko pesa yo ngo ato lobi ndenge nini non pesa yo ta mutu yo mofo miyeba nanu yo oyo zali eza bongo so mobala lingi yo afuta biya ya obala yo elo ni latso tinile mutakala na onda bali yo non wana vraiment nga vraiment pour nango naza contre yango et puis nazongi mukesi pour na maman na nyalobi que
azokota mibali ngai mibali mabe babandoki parce que mibali naza grande sœur na ngai mobala bala vierge ayebi libanda te amona pasi na mobali wana mobali azuma mosala ozoma $300 par mois na débit na noyé na $300 wana pesi grande sœur $300 oyo gérer yango banda les premières ça veut dire futanda ku $100 $200 etikali $100 tia provision ndaku $50 etikala pesa ngana tia argent de poche ponga mona saki musana na ngai $50 wana gardango bien ba transport na ngai de lundi ti fin du mois siko wapi part ya mwasi siko mwasi ya bongo so donuna est-ce que pota mwasi ayebi ndi bazara infidèle donc aza toujours sérieux aza toujours fidèle papa mobali na ye so ba kenota basi te mibali nde ba mabe faut bo changer banona biso basi ba mama natema ina zona nuna lo banona biso moko na basi ba mama mabala na biso ba jeune fille zo ko na makanda mabala mwasi ayebi kibo mwasi na yende azoko ba ko jouer rôle ne kibo mwasi te nda ozasi ke papa ofanda kala mama soka lambi ayebi ke papa mobali na ngai ka wana eta mso abimaki na ye aye fatigue alali na ye atiki ta mso mwana aservir mobali mwana lero aservir papa atieli papa bio na mesa mwana osolesoni na papa tato ebi soutenir te ebi mama ki musala mama meta mama za soutenir biso na linya ko servir pe allié mama ko kene musala mama Rachel donc il est dans malemme de ko ba de bola na biso ba yo kana tout c'est soutenir bien sûr oyebi ke no mobali na nga bimaka te na musala boy mobali na nga zaka na ndako mama il faut ozala wana ti ebi ke mbongo mususu makambo mususu aprojet mususu malamu ebeta maka na arolia yaka na ambetu te ebeta mana bangonge ebele okoki kozala mpe osala no chauffeur mobali no biloko otieli na sani otieli na table papa azolia yo kozosala mwasi samble loko ozomeka na ye loko ozomeka bongo Maman mwasi alibala ayebi ke no déjà na bala na zona nga mobali ba maman balata sous soutien to bien atikani ka libelela la ka bongo mais papa la robima na bala amoni moi jeune fille moko boy moi maman moko pe boy tamso za pe na âge akoleka oya yazani na ndako azui moi libela telemisi na soutien mais abota pe soki mobali azopesa mwasi na ekimia asa azaka obi ngo ozala kostonile eza mbongo te mais kimia kaka façon papa azopesa parce que bible ezosenga biso aime de foi so bolingo wana ezali komikisa yaka yango moko okobanda kosala makambo mobali atindi yo te mais soki mobali ata oza na bouton akoloba na yo te ata aloba teke oza kitoko alobaka te akelobaka libanda français na ndako alobaka ngo tobi ayo me libanda chéri safa boni boyeko mwasi wana po alanda soutien kozala pasi mama nayebi eloko moko balobaka mama du jour mosa mayele ngai na compléter ndenge olobi mwasi oyebi quelque part eza pasi mosusu esa koti na ndako libala mingole mpo na esi amitiki wana on dit que mobali asunga mama mpe asunga makanisi moko ozolanda présente ko mama bana kosunga bana komiso mbele biloko ye moko te argent de poche nalanda mateya ya avec beaucoup mama mpe kofutaka ye fin du mois quand ndenge okozwa mpe ozwi mwana mosala ofuta te argent de poche ozopesa ye wana ayebi ke mobali nanga azosonga argent de poche nakosomela na balanga ata alobi te mais yo argent de poche mwasi utayeba kobo argent de poche te ndosoko kaka olamuki na ntongo otyeli moke na mesa soki osungi ye te mobali asungaka mwasi na makanisi ntango soki mwasi akozala na mbongo ayebi kosala yango eloko te mobali akoyebisa te namoni mbongo na nivo bandoke ya dubai yango bandoke ya chine soki yo oyebisi ye te ozozela kaka na mbeto tosongana na nini mama eza mpe na biso bamama eza na biso Maman Audra, merci. Oui. Pardon pour la parole. Pardon, Limbisa Mukena Zona. Pardon. Merci Lisa. Nalobi, maman. daba moment obuza mikolo eke basi bazosala makasi koleka mibali basi bazofuta bandako basi bazotangisa bana tozomona bajeune fille bazozala
bazokunda mpona ndako mais papa omona mama ake ateki asali mosala ye na mbobo apesi mwa mbongo papa ye mpe luki osala ta bote ye kaka na promi na kiti na telecommande aza kaka boye kochange na kochange okopesa su mwa mbongo wana papa ye mwa mbongo osima mkoyaekuiti ake akali kuna ya bamakambo bamei papa bazosoutenir biso te. Et puis, pardon maman pardon, excusez. Et puis chose grave, mi baba à cause de la studio fouté là. On est l'or malongate, mais à cause de moi ma quand sous studio deuxième femme. Et l'or on ne salaka, et l'or on ne zo sala mi bali bazo ba deuxième femme. Ah. Té, nazo lo banabi na lo ba tous les deux côtés. Oui. Ah. Papa sunga mama pe sunga papa. Siko kasi na ngonga olo. Yebisanga na mécanisme papa ko soutenir ni na thème auto zapes de télé. Na thème auto za nango ezaki non papa alinga mama a respecter ye. Et le biso basi to linga non ya liboso ngwana. Mobala linga yo a respecter yo. Mobala roza sa makambune mais tellement a respecter yo. Au moins on besoin na miss note. Est-ce que vous assure que Rolanda obat ba lo balibanda? Merci beaucoup Mohamed. Ah Mohamed atika ma rozo lo barana. Oh papa oui, à cause de la salle, attends. merci maman. Ça fait mal. Il faut qu'on va changer. C'est-à-dire que et bon mi bala malam maman. Oui. eza lokola okotise bombongo na ndako na yo papa so ndako lobabi ngana boko ni mwana ngana sukise na 22 ans yo bali oke na eti ba 45 ans ça dit que yo muto zo bokole ko leka shiko ngai tango ke na ye ko bebisier akomine kwa boko muto okomande boy bobi ndelo ko sala kapasi mama eza na ko bebisa ko société mi bali bosunga biso osunga ya uzo mona mtakala ko tika itambola parce que bozo sunga mango Deboracho na moni papa na biso moko azawa tokoyamba ye koye pe interview parce que la moni awa basi bazali batake pe mibali makasi sikoyo bakosa ndeko mobali pe fa interview kasi po mte mpe lobi congolais seli mobali na mwasi Bozo se soutenir. En tout cas tu éviter parole les pas là papa Junior tu éviter par rapport ya sujet de tozo batobi to se soutenir mwasi comme mobali mana yoki awa mingi pe pasi balobi et pas na yo papa Junior ko lobani po mama bijou moi ça m'a aidé alobi il faut mi parler pe bo sunga basi bozo sunga basi te no ki ndeko musuko to abi mi ba inde bando na éviter papa Junior maloba mboka. Merci beaucoup. Moi c'est Junior Morobo. D'abord on a ça là moi fier B moi ça m'a aidé il m'appelle mon bala m'a aidé. Bala maele pas parce que na moni bo indexer biso mibali mingi. D'abord elonga na déplorer que pas basi bango moko départ baloba ke mobala za mbeto hôpital. Donc pour vous dire que aye pas mobali wana aoleka na ya ok. Thème na biso ya année le but de défendre les droits ya basi. D'abord avoir une femme ce n'est pas obligatoire. Pour apporter pour la biso e bo bala te ko ça la nzambe za permis. Mais ce qui aussi moi na ya bateau, tu as aussi l'obligation de recevoir soin na ye. Mais aussi moi na ya bateau pe aye ba pe en revanche l'homme ndaza chef ya famille. Pour là tes préoccupations te. Ngana makambo nyonso na sala kana ebisa ka bateau. Ceux qui ont na bi makambo ko eza na mesa, tout à la priorité za. Na ebisa ami moko na bi vaut mieux n'a pas la moisson azandumba que une femme impolie. Parce qu'il y en a basi mususu au début libanda bozana est bien. Tant on continue nda abimisi bizaleli na e pourquoi bobotine de amwana moko. Bobotine de amwana ayebi ke bon
o le roi linga mwana minto o le roi na botele mwana a linga tena kende a garder ngaka et ça là que akoma impoli une femme impolie une femme mal éduquée. Croyez-vous que mobala ozana sentiment wana to bolingo wana nyoso ya bando sunga mwasi wana? Papa, au contraire, oui. Moi, c'est comme un impoli par rapport à mon mari. Oui. Moi, si j'ai un autre sabino, autant que les bandas. Sauf que moi, si a changé de comportement, ou bien comme impoli, ça m'a changé. Ça a changé. On a quand tout temps aussi les pourquoi le plus moi ça c'est impoli de toute façon moi sur un comique qui a changé pour éduquer et puis moi ça c'est facile à éduquer par rapport à mon bail moi ça cause la gata na mbili moi ça usa la ko il faut que tu moi moi puis quand on va na bail on doit dire que simila noir et kingo na mekasi on doit dire que tu na za makolito si on na bail na habité on a ta kabolité on a ta singo na okakai. Donc moi c'est comme ma classe par rapport à mon bail. Sauf que moi c'est comme teti, assez impoli. Soit tu as un message à ma belle à téléphone. Parce que bah ouais, bah ça va on va battre le bagarre. Moi ça moi ça c'est la intervention là. Merci beaucoup Naza contre Nenga Lobike. Moi c'est assez impoli et on changer. Ne commettre à lobby l'homme quoi. À Lobike il y a des certaines choses na kata ndako libala. Olinga raté misu na yo tala libanda soye mobala zo respecter yo a respecter ba droit na yo nyonso et yo zui mato ino na kati ndako libala oyo kakabata ba mona e mobala no quelque part mobala no sali boye maman et comme soye mobala maela convaincre. Bon, Papa Junior, moi, je suis par rapport à Maman Bijou, moi, ça m'a aidé lobby. Na soutenir maman. Papa Junior, Papa Maël. Bon, Papa Junior, Papa Maël. Moi, Maman Bijou, moi, ça m'a aidé à lobby. Au moment où Nandenge to vivaka, moi, c'est na mobile. Nandenge to zanon bolingo ya biso na biso avant famille et voilà car ndengo lobby wana. Est-ce que moi si aye bakate au moins nazongi place ana pourquoi parce que maman Bijou to lo balobi moi ça ça facile que mobile est éduqué oui là j'appuie parce que biso basi tonto lingaka corps âme esprit. Donc na lingi pendant na zomo ngana omona mobile te ke osala nga aventure ngana omona ke mobile azo linga ngana bolingwa solo mais or que mobile mayele exemple ya junior mobile mayele nzoka zo linga ngana bolingwa solo te mais ngana mi pesi corps âme esprit nyonso mobile mayele mobile junior olobananga na osala nyonso to parce que na ebi nini wana mobile nanga ngana mtu na ebi ke ye wana papa abana nanga le contraire de choses et pas na bino mibali wapi siko est-ce que na o Maman Bijou lobby na oyo lobby faute Maman Bijou za wapi. Merci. Au moins makambo bolingo ezala toujours vice versa ezana basi mususu ba mitia nga bolingo déjà na kata mutu na koma sardine. C'est par rapport à la déception. Ils ont par rapport à la déception. Déception, ils ont une flèche à l'aise, ils ont une flèche à retour. Peut-être yo lo baki ozala déçu 3 fois, mais ngata musu azala déçu 7 fois. Vous comprenez? Na kuta na basi mo boy onga na landa forme mais contenu na kuti makamususu. Eh bande onanga basi. Makamu wana za vice versa, za na mwasi musu par exemple. Lobi to ala na bande ko musu to tonga bila mala yolo ndeko moko abi na lata ali putate. Par exemple, ngana lata ali putate. Mwa musu abi atokoti ngando kutana musala théâtre mobala ko pekisa nga jamais na sala na tika théâtre. Moi si déjà aoya na ndako libala za de na décision na emo ya bongo. Vous comprenez? Mais tout le monde a maman la biso ba fololo abala mobala obitika théâtre atika théâtre. Mais déjà dans la bateau alors ba ke bon ndenga na journaliste boy mobala ta balinga jamais kolo balanga tika rosa na chaîne. Amata kitanga na osala kaka. Énorme. Oui. Donc, naebi déjà. Non, même pas. So mobile lelo aibisinga kenatika musala nanga po alinga zwanga na engagement morbo. Premièrement, faut alukelanga oyo na obando sala. Po na eza journée ma photo yedani non. O ata lelo otikite. Naibi ke bima to msuna makala nanga to na nguba nanga
na soutenir bananga et non oyeka mbama otika musala et TV olukelinga eloko osala te loko moko te soko bi obando futanga ne bandeli babanda bongo au moins la peine à fin du mois boeko ça 50 yango ni compter yandako deuxième mois troisième mois surtout soka yeka kin amoni déjà bilo mususu ando luka wane komela ba film mususu ba concert nanga o ngamona témoin au clair nango soka amoni eloko ando luka moi ntonga kebo omoni moni na biso ezaka tongo osala déjà boye batu ba mesana elongi na oti tongo yo pekiso yo kitati ozonga batu ba bosana une fois d'ailleurs moni ke ba mwana ina makambu na ifala sala ekoki ake tongo ozonga pozonga rashu o batu ba mesana ki c'est difficile entre temps y est déjà su o abande ko luka. C'est un peu ça. On est balandi ko linga to landa lisusu mo reportage mke do sala ki na nzela ezala ba mama mususu pe ba pesa ki ba exemple na bango tango ka ndenge ezalaka lelo totuni motuna to lobi lelo to ko défendre droit des femmes. Est-ce que lelo na ko talaka na misu ndenge biso no tozali ya génération na biso ko est-ce que to ko lelo ko ba to pesa confiance to zala sûr et certain que la génération na biso to ko bin s'appelle premier ministre to ko bin s'appelle président de la république to na ba minute au moins ça Congo dans le comité. Ah mabele ki bango trop. Ndenge mabele tinini. Mabe ela telena na basi zana no mubulu. Okotika nzoto libanda siko mubali nanga siko mubala ngo ya ndako. Musane nini? No musale zate. Do faut like nzoto ngona mutu longe komi na ngo kaleso ya mwasi koma societe. No ndenge societe za libanda ndenge kaleso ya mutu ezali. Do bakotika nzoto pulaye donc moi ko pesa bango lokumu ezate. Kishasa ba femme a valeur bien sûr mais oza ba perdre de valeur na bango parce que ba se respecter quand na habillement confiance comme le loto mon eti biso le loto etongo beto yo lukala na chiki copine nga na ndako nga na o luka mais o yo sa na sima na ebité mais nga po na nga na confiance que na ebi que ara toujours que fidèle et pas na ngai le 8 mars era que pour na basité que ba bima ba ke balata le 8 mars ya que femme congolaise faut amier ba ke o nini ye akoki komisa ayeba ki bo mwasi na ye ke lobi na nga na rosa nani ezate ke ba balanda ba misunde bazolata te be apela ba film soro mona latine sexy bon soki o lobi kolanda kem susu ane na ba via na te et dépendera na billet mais ba ranger des billets mana bon comportement en tout cas ba jeune fille alelo ba lingi ba fertilité trop ba lingi vraiment ba fertilité no pesa ba conseil que to landa ba maman na biso ya kala et c'est important te rolata ba mini tout ça to lata liputa na ndenge singeli na mode to landa ba mode wana te so to landi ba mode ko boma mboka to boma mokili ba maman bazo kende ba kufa biso ba to remplacer to te ya bana biso nini netinga na olo ba bino tangi classe na zipo pontito sa na bureau te alors na yoka soni te poso na yoki soni famille na ngeko kufa bana ba koma bakuluna tango yoka soni zate mama olali pongi telema ata makala teka ata mai tambwisa po bana no bakufa te bana no koma bakuluna te conseil na ko pesa yango wana oui ngako tunde na boye na postuler pour na bourgmestre lingwal na postuler na ocha mutu po na yebi ke soki na tie mutu ba mama na nga rai ba kosunga ngai ba kochanga maboko na kozwa j'ai étudié je suis qualifié so da bisino ba papier na nga bo mona que j'ai vraiment étudié mais situation mboka ezopsenga ke na salate na teka na wenza je suis là en train de vendre mama oyo ozotika nzoto libanda mama il faut kolata bien liputa na yo ekangi nzoto zip na yo eza mulai pe ozotama na nzela ozolakisa exemple ya ba mama ya ba jeune fille en tout cas bazongela ndenge mana kolata ndenge biso tozaka kolata ba robe milai ba zip ya milai eza te kolakisa nzoto libanda bo so zolakisa nzoto libanda ndana kopesa valeur na ke oza mama zate akomona yo lokola eloko pamba. Parce que moi si elle est là on peut plutôt Congo le président de la République Kabila topé Félix en tout cas na ebité kaka ba oya kala yo bazo landane ba ministère ba mama ba swana bazo te na ba paroisse mais na basi net yo ba botami na ba 1900 ans en tout cas et ko sale maté po bango nyonso bazaka mutu likolo kaka. Merci beaucoup.
bongo kolanda c'est vrai que ba maman balobi baza ba maman wenze baza maman dozuna nzela mais vraiment makaniso ba pesi déjà vraiment motuya et c'est ngeli biso ba sitant to koloba to ko défendre droit na biso to miyeba maman lobi génération na biso le lezande mona ya karaté alobi que andimi na été soki lelo président ta koza ya république akoza la mwasi mais to ko beta mama to beta na maboko pona maman na biso maman présidente de l'Assemblée nationale maman Jali Mabunda, to beti le maboko apesi biso vraiment elo comme parce que depuis longtemps et salamati que assemblée et kamba na mwasi asa vraiment maman ou même président de la République la discours l'état de la nation a stepeli qui a pesa qui pena ba fleur alors to yambi ba invité na biso to lobaki thème na biso ya national de to beta cité to lobaki thème international la biso lobi je suis de la génération égalité levons-nous pour défendre les droits des femmes thème national la biso et lobi que Congolais, levons-nous pour défendre les droits des femmes. Alors, Naboine, comme thème national, la biso tokobete la mosete. Et lobby mobali, na mwasi, to sangana, poto bunda, to telemisa mwasi na place au Pessingeli. Tu as mis pour la biso leurs invités, que je dis déjà bonjour et merci. Il y a pour répondre déjà à l'invitation la biso, je vois Ibato Piana et puis Taboche. Merci, la copie ça déjà directement à Bino Malba parce que biso, tu consommes déjà to taquet mibali awa somo. Tu as bien invité de la biso Maman Bijou Mossa Mayele, une grande dame na RDC. Alors bien la paix à Bundi la Kabasi. Azape na ONG na e tali basi tout ça et tout obé comme son nom na sima. Attaquer basi makasi et mibali makasi. Taboche na on peut s'abiner déjà briefing. Ba attaquer bino mibali makasi. Il y a des choses qui se sont dit awa catastrophe. Papa Junior Amega Koko talobi on ngape mbali maye la défendre mais ba conseiller. Alors à coquille moi ça m'a la bête ma bonne ce qui a coquille. Oui. Merci beaucoup alors. Si quand on repose ça m'a le bon important mbote na yo et puis merci. Vraiment ensemble nous tous amis on peut ça. Alors j'ai la invité à 4 maman là c'est la forme. Ça y est bientôt partager les gens moi les mêmes moi voyez bien tout ça là. Nous partageons ensemble avec la maman. Je pense que c'est bien. Ba maman lobby Mibali va soutenir la cité. Autant mes lobbies, Mobali, moi, c'est tout se soutenir. Les hommes ne soutiennent pas leurs femmes. Et puis, par exemple, ils attaquent les basses na binogate. C'est un peu difficile au moins là que non, chef d'orchestre, c'est la moi aussi. Pourquoi pas? Pourquoi pas les lobbies chef d'orchestre, moi aussi? Peut-être nous aux orchestre, oui, on va féliciter parce que moi aussi, na 4 orchestre, on le PSA, il va privilège belé. Au tigre, nous commenter. Na lokola mibali au PC place na là ceux qui te bitent mettre les maboko en tout cas te mettre les maboko parce que à soutenir déjà on dit à égalité nationale oui on est à égalité nationale donc vraiment tu as féliciter mais soyez ça biso les lots venez au monde la génération na biso mamba autoloba est-ce que vous pouvez savoir si il y a pour les nouvelles valeurs là oui je pense que depuis Tokota l'an 2000 je pense qu'on parlait de émancipation de la femme moi c'est à Télémara déjà en 2000 à Télémara déjà que à cause de la nyonso à parité na mobali quoi donc ngai déjà au départ quand nous moni na musala ngai na valeur on appelle ça pas ma maman na moi si moko déjà yo la que na besoin moi ça à émanciper na moi lelo je pense que kala ba réunion ya boy bando zalati kala boy ba réunion boy ndo zalati ba maman bazaki trop maraîchère trop makambo ndako ménagère mais siko boy beaucoup mon téléma talaka songa na yebo eza pour ba maman ba bengisi donc vous avez veillé tellement que bolingi biso to la ta conscience wana ya kokumisa bino ya kopesa bino place na bino pe na société et donc je pense que lelo na moi lelo basio ba telemi bazali basio pe ba na souci que baza propulser et na poste nyoso mbala koza nango bango pe ba koza nango voilà tout ça na ba maman pasteur aminene na mboka na biso j'ose croire que na mboka na biso basi ba hotel ma po basi Mbappé mokili bazali vraiment merci tu fais ça mal bala ta poche oui mbote merci pour ma vie la femme congolaise la génération la biso oui combien moi si nani pourquoi peut ça moi place oui en fait merci pour l'invitation et puis bonne fête de ma maman tout bazawa et qui en fait papa va soutenir maman en fait ndeti ngamoko na mi le bilan na ngamoko en fait ngai quand on est dans un musicien
Non, tout ça, 2 semaines par biso. Chez nous, place mes parents, on a noté que la maman a dans la boutique pendant 2 semaines. On a noté qu'elle est dans la boutique. Et puis, on a commencé à faire 100 bino biso dosate. 100 bino biso dosate. Et puis, c'est. Comment dirais-je? On a le bas. Oui, moi, c'est la place, oui. À la place, oui, pourquoi pas, oui. Oui. Mais c'est quitte à la femme azalana conscience wana et veiller il y a ko pena ko prouver que vraiment boza en mesure ça la obiso to senga to ko ba ka net ka tege moi c'est koko sala ngo to ko suka na ko na ko lobate alors faut bo sala pas o ekoki ko sala moi c'est lelo aza moi c'est le coup même ba gaffe pesé belé. On parlait l'autre fois de violence faite à la femme, mais il y a des violences aussi faites aux hommes. Oui, au moins, moi si, surtout en Afrique, c'est le mot que je vais en piano. Je vais comprendre pour la piano, pour avoir besoin de culture. Mais si on a besoin de il y a un mot qui est la culture. Tu as la bola qui pour les 8 mars. Voilà, so là tu besoin de chanter. Ok, ça fait beau, il y a un abino boye en panne. Tu as comme ça nos culture na biso. To bungisa na no culture te po yango peza moko ba secret oyo ko sala maman kwa maman de madala selso lumba la raboye so ko soli lumba so ko sali boye nini bilo ko on dirait bo perdre ngo kwa ni ko lwa la time et tout beaucoup mi trop make up nani ma bete mais faut bima kala biso ba ka mère azuka mo singa suka te bo ba télévision ba suka mo boye très belle voilà modernisation et moderne ouais na boité donc na to moderniser. Mais est-ce que parmi les locaux, ils ont ça que beau père de la valeur nabino. C'est-à-dire que là, tu as nabino comme excitant collègue. Là, tu as nabino comme net moi ça a raisonné. Quand on a la vitesse c'est Android, ils ont perdre un peu bon maman. Tout ce qu'on moi limite une seule maman. Ou ils ont maman même maman maman Comment on a na Véronica na temi bosa Véronica na lati soutien na lati la mala ngai kati ya obu na lati ndenge pia na lobi o nazomona lokaka na chambre suki na nga make up tout ça na télé mi kola na kuna neto benga kola za kalesa maboko milai na lati kalesa maboko milai na lati la mala ngai kati na télé mi combien de Chine na pose combien de mais soki kaka na télé bosa Véronica na lati likuta beka yo télé mi bosa tu auras moins de et ça peut-être bah tout le monde on est pas monté on est dans place un peu dans cette télé ah tu as condamné minote mais nani koloba na sali bongo poani au départ non il y a accoutrement de l'habit ne fait pas les mois mais il a pas peut déterminer moto azali moto au cause va chier belé mais au cause va responsabilité et belé voilà au cause va cop belé de va chier d'avani wana nanzela mais si on a un bureau qui va pas bouler que moi si on dit à quoi va na bureau moi si on dit à quoi c'est la vision na Sénat et ça la moitié merci de venir ma la maman Francine tout le monde a le maman Francine maman est moche na papa qui a la bataki biso la vie n'est pas belé surtout personne papa télé bien dans le cœur ils a passé bon bazwa moi so ya azoyeba valeur na été après ces places dans la société les locaux aux journalistes ceux qui ont une entreprise il faut viser que le lot de bique ne faut pas les mains pour défendre dans la mission côté moi pour défendre dans la mission qui vont la dans la carte bureau mon chef direct c'est mon directeur na pour ça la mine pour la compagnie directeur na pour ça ni pour l'occuper réellement ce que salami ngapi na ça voilà merci beaucoup cher Congo et bonne fête à tous les mamans merci aussi à l'intérêt voilà à maman chaque fois pour le réaliser que mon ni biso place dans mon entreprise je peux poser des
peut travailler normalement na patron na yo peut-être que je ose on a capacité là où est belle donc on s'attend plus que mais tellement autant que moi sinon on rate que tu ma place moi mais comment faut bousculer pour bousculer il faut bousculer comment faut faire il faut dans l'accès que donc je suis capable de me saler la ngai donc na koy la sexe mais na je le travail na donc il faut dans l'accès que ngana za na yebi me saler na mais na ko sala donc même plus que yo mo parce que mba ni baza ba entreprise ba ni te ko so ba si au moins de moi si nous avons brûlé l'entreprise pour les camarades mais tellement que mo ba la za ka nani ndaza ka pasika en tout cas merci beaucoup abeti le soleil à l'entreprise c'est tout le baboué na mboka na biso na gouvernement ilunga ilukamba nayebi que mokonza mboka asalaki vraiment eloko moko ya motu ye toza na basi ebele na gouvernement toza na 13 femmes mais toza félicité te basi baza 13 na kati ya gouvernement 65 ministres 13 ministres femmes ata bino moko balobi 50-50 mama alobaki mais c'est pas 50 c'est 12%. Il faut tout recevoir, na biso quand même tout loba, tout défendre, tout loba que non. Atabino moko, tout comme à 30, 12, c'est très minime. N'habitez maman Noël, son cause en a Oui, bien sûr, merci beaucoup pour la parole. Aussi bonne fête à toutes les femmes, bien sûr. Merci beaucoup pour m'avoir invité à venir honorer, parce que vous avez mis les gens à amener vraiment honneur pour la vie. Maman Noël, son côté, les mapas que babon là bien. Oh là là, ok. Merci beaucoup. Je dirais, ceux qui moi aussi les lots voient naïs ou yo kana vraiment guidé. Ceux qui moi aussi les lots azako se sentir incapable de faire na quoi naïs moko pourquoi parce que azako s'imposer. Moi je dirais la femme doit d'abord s'imposer. Tu vois tu as bien dit que tous as passé 13 na kati ya gouvernement ya eu na oyo. Mais moi ça zo yo kana c'est comme si la femme ne pas là alors que la femme existe depuis un grand nombre. Donc, pas déjà ébélé, 13 c'est pas peu, 13 déjà ébélé. Alors, la femme, il faut aller juste avoir droit. Mais dans le cas, il y a droit à un il faut que la peine à respirer, il y a beaucoup de temps que femme, pour que bateau va se permettre le coup à Mibali, le coup à Mobali, pas mettre les peines à ici, quand il y a au Bissengeli, et donc, moi, c'est pour que, après, ça puisse faire parole, après, ça puisse faire honneur, après, ça puisse faire courage, Joana, il y a qu'on a d'abord un peu d'asima, le coup à moi, si, pour qu'il y ait des longs. Maman Noëlla, au Kolobani, la ministre, on a dit il y a gens et famille, enfants, maman. Lomea, Béatrice. Oui, la ministre, la biso, la moitié, il faut s'imposer d'abord. À s'imposer. Ce qui a la capacité, la capacité, on a dit que ça, le gouvernement, il a lobby, après lobby, tout s'est retrouvé une vingtaine. Tout s'est retrouvé une cinquantaine na kati ya gouvernement pour nous servir mboka na biso eza République démocratique du Congo. Par rapport au thème, le lobby et la femme et l'homme basangana po basoutenir. Hier azali maman oyo biso ne tovandi plutôt ko bengel kwa maman na biso. C'est elle qui dirige structure wana to mopanzi wana. Nini ko senga na yepo yepe a soutenir biso po to sengi pe mibali ba soutenir biso bandimi oui. Mais siko yepe maman mokani. Ya ngambo na biso. To ko senga nini po aiza ala kisaki azo soutenir biso. OK, maman ministre, il y a genre et enfant. OK. Toko senga na elo toko senga na premièrement ils a que ayokanisa biso amonisa ete tozali to existara na ba réunion lokola ya basi na ba conférence lokola ya basi pour que ba papa wana baza la peine courage ya koyande te papa ba yele loko soutenir biso boye tango ba ye ba fandi ba yoki réflexion ya mwasi ba kotia mwasi na esika na ye. Alors cette maman la maman ministre qui est la nôtre, il faut valoriser biso étant que femme. Ndé a coupé sa biso ba valeur wana ndé to ko kota pe na kati ya ba droit wana ndé to benga mape mwasi le memia mwasi ya valeur. Merci beaucoup. Nako bakisa muke na oya lobi omoni na bamboka mingi ko banda rasho basi ba yebanga parce que bazo organiser ba conférence de ko mona entretien là-bas ya basi wana bitena sa mo eloko mo to benga pe basi ya banda. Donc c'est-à-dire que eza vraiment na Kenya ba benga ki deux femmes o makende ko représenter mboka na Congo démocratique. Ngani zaki parmi basi wana. Na tali makambasi ba hota na tali mboka na Kenya tona bisote. Zomona ko ke bazuta zomona ba ngomba konzi mboka na ba ye ko basu basi wana. Ngala osenga na mama ministre na biso. Qui a organisé ba conférence mo ba ko na basi. Ba ye ba ke y a des femmes leaders na mboka na biso. Ce qui ba ye bien loko wana vraiment ba côté de la sous-bisote. Et ce zomona ba conférence za miki ba réunion lokola boy. Kashu ko sala loko yo sali boy. Faut za kajo. Parce que za msuzo azala ngona mutuke. Parce que bon ngaki neti mukolo neti ya lelo boy. Conférence moya mini les amis boka biso. C'est parce que les autres ne pas kanini na bonisi pas la biso. Mais parce que les moto yo sali.
moto asala eloko mpe basala baconférence ya makasi nde mama outi koloba nde kosalaka biso totelema batia mpe biso bakati parce que tosala eloko te ata bamboka libanda bakotia biso bakati. Merci beaucoup. Maman, s'il vous plaît, na vous poser question mon père. La réponse na biso est posée à la boule. Je le veux, je le peux. Alors, l'élo on est aux abos. Basi ma femme des médias aux ali. Basi ordinaire, excusez-moi la terme ordinaire, sans ce sens que nous sommes d'accord peut-être dans le domaine. Est-ce que tu es capable de l'élo? Tu es comme un ministre, la mission surtout. Oui. Alors tu vois, parce que ma vie faut le recevoir. Oui, je le veux, je le fais. Je le fais, je le fais. Tu vois que vous allez le faire, mon temps, ma première présidente, la carte Nabiso. Dès que ça, la carte Yawa, la Véronica. Que moi, qu'on a besoin de ma présidente de la République. Oui, je le veux, je le fais. Papa, on va honorer l'isole. Parce que tu comme bien dans maman, non, s'il te plaît. Bah, honorer l'isole. Na malobana bango ba lobi que ba sepeli ba ti basi na place na ba. Ba ba ya kiso. Ba zali pe ba musicien. Ce qui vraiment on fait bango ba musicien. Soutenir basi et qui ba pesi biso place na biso. La valeur na biso. Parce que c'est tellement élo que monter mon la guitare. Ah c'est bien. Ah là là. On va tourner un dingue. Ah là là. Maman, le longa na kanisi yo. Mapenyo sana sana kiyo. Limbisa na batela na ye. Oh 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 oh. Mama, zelanga koye. Mokili esikelanga seole. Misanga batelanga e. Parara parara parara. Papa, un mot de la fin, la vie pour la journée à l'élo. Et puis, on a moins mobile parce que je journée studiée à l'élo. C'est tout le monde. Moi, il y a mars, les années dédiées pour la femme. Moi, mon avis, et puis, tout comme on a tiré. Oui, merci pour l'invitation, merci. Et puis, tu as organisé cette soirée pour nous venir à l'élo. Ah, on a fait mal. Nous avons fait pour nous venir à maman. Et puis, bonne fête, moi, mobile, et voilà. Ouais, pour conclure, 8 mars, c'est l'activité que Poto Peseno va faire. Ils ont poto bima, poto qui me la caca kolangwa, mais ils ont plutôt journée au football tcha conscience makasi. Mon inde bosali mère avec tout commission, on appelle na moyen mystique ndeni ni pena au sali boy. Ils ont na ba réunion soit boy, faut ça rappeler plein boy pena. Donc tout rose à route minimum boy té. Faut ça la rappeler plein. Ils ont manque en conscience mon qui peut na part na biso. Ba maman faut battre les mains. Faut ba ya ba réunion, tout cultiver culture on a ya na ba conférence. Ils n'ont pas si de jeune fille le boyo à Kardashian. Alors, c'est réunion. Azo ibana on intègre réunion. Trop bien de femmes. Azo y battre. Y'a mon enti caca. Y'a mon gars 8 mars héros boyo mondial. Mondial faut ça la mais conscience paye à ma femme et à rapport. Tant beau ça na place mon rôle comme moi quand ils ont collé ça peut m'aider. Bon il faut tout mon aba maman ministre mon père dans président toi. Oui, ils appellent comme maman est chère, ma maman se perd ma cala faut pas en conscience. Pour on peut bon bébé ça peut moi ma capitale. Ah comment c'est bébé toi chérie ma cala on a tête. Comment peut-on ça donc tout sangana ba maman et la force mobile et puis merci na ndenge boyambi biso pe ba invité biso le 8 mars to bengi bino pe lelo awa bato ya libanda na kati bayaka awa Vermala to sepelisa bon pour na soirée ya ba maman et puis là moi mobimba donc moi moko boye bola biso pe l'exemple est bien pour na mars ya 2020 lelo la soirée bato ya kotokisa na lo bango na songi ba maman bazali a bo sepeli bobi bo soutenir ba maman le quoi doit d'entrer ezali c'est que soutenir biso to ya gratuitement ouais merci beaucoup c'était vraiment un plaisir maman Nana et mot de la fin aussi oui au mot de la fin autant sous notre baxamo muke par rapport à notre se soutenir pas si beaucoup la mibali mot de la fin on est ça que na ba maman oyo ba moni ke yende so azun sala il faut dominer c'est pas ça donc son azun sala pour dominer mobilité donc la Bible de lobby moi c'est face à la soumise dans mobile donc Bible c'est une sorte de soumission rien que la soumission donc c'est soumettre dans les balles basées à biso et puis mobile il peut Bible et lobby hein donc Marie aimait vos femmes comme Christ aimait l'église donc Christ a gagné l'église
alingaki on a motema na ye mobima mibali mpe fo balinga biso lolenge moko oyo ntango mosusu noko bamot de la fin mais nayebi ke na clôture ya mois de la fin le 31 tokozala me tobengisa susu vibratoire fo azala todéveloppe su sujet na biso todécortique tobaka ateke boye mais fo tozwa te conscience ya bomwasi et puis mobali mpe fo azwa conscience atia mwasi na place na merci beaucoup maman Nana, c'était vraiment le plaisir ya kozala na bamaman et puis bapandisi yango le femme du média. Bravo à vous, merci d'avoir invité les honoré biso tokoloba na bandeko nyonso bakolanda biso soki olingi participer opesa mpe point de vue na yo ata ozali maman maraîchère ozali maman ndenge pataka lobotika makala tout ça yaka le 31 kaka awa na Véronica tokokutana mpe tokodévelopper tokoyeba apport lelo bamibali bapesi biso ndenge temeli se soutenir alors tokotala mpe baavancé ezali nini par rapport à biloko ndenge toentame lelo ndenge tokose voir apport ezali avancé ezali nini nasuka awa pour honorer bandeko oyo bayaki mama Nana o permettre nga s'il te plaît to pesa bango pe quand même ba cadeau parce que ba bandala masa mayele Papa Julien mobala mayele voilà je peux. Ma maman est dans ce sabongo. Je peux. La ministre, la présidente de la République. Je peux. Ciao. Merci beaucoup. Toujours continuer toujours. Bonjour maman Rach. Bonjour maman Fanny. Boni. Naza malamu maman, naza vraiment malamu pet et c'est mon makasi. Ndenge quand même Oezaki idée et réussir quand même yango et sengozolu takaka. Et sengozolu ta parce que mon thème na biso to marteler lelo, ils a thème national et lobby le Congolaises, tous se soutenir, hein? Levons-nous pour défendre les droits des femmes. Au moins, Bastien Soboye, au moins, c'est-à-dire au soutenir pour tous tombola, le beaucoup, tout se voit na biso. Mon to se soutenir, hein? Tout se voit. Bato bakola na biso, baoyoka ki to lebi na bango. Je veux et je peux. C'est-à-dire, to koki, to lingi. Et puis, tu as ça, il s'est présenté devant Bissou. Tout ça, c'est incapable. D'accord. Par rapport à le 8 mars, il y a thème au na national, na international. Au monde, parce que la violence, viol les autres, ça m'a toujours belé. En tout cas, thème est à l'international, est à la nationale. Déjà international, le lobby, je suis la génération égalité. Hein? Donc, Nazali. Nangongo na telemi boye na zapré na sala égalité pour na défendre ba droit nanga oh ba violer wana to beleli sous les 31 peut to limbaté mon konza mboka lobaki année 2026 année d'action biso pe ba maman biso pe ba pandi sango to lobi ke lokwa to telemi lelo to côté les matina suka to kozala vraiment en action pour na ko lakisa to pe pour na ko bundela baso ba violer wana to continuer ko ganga ti ba kozwa kimia ti ba si wana ba ko vandaka à l'aise na ba vie na bango. D'accord. Moi liloba par rapport à Baimboka nyoso ba ozolanda émission. Baimboka ba kolanda biso en tout cas émission obo kolanda lelo to ko bisabino boye. La femme ezaka liputate. La femme ezali conscience. Fête oui to bengi c'est la journée de la femme ezali fête. Oui. Et ça mukolo esengi biso to zala vraiment na moto to tsa esika moko. To se conscientiser. To yeba. Naza mwasi na kosala nini. Lelo oyo Fanny na sala par exemple na sala kaka journaliste na simba micro mais après émission lelo comme na bi fona te na se soutenir na la kisaki na koki kosala nyonso je veux et je peux lobi na simba caméra lobi kuna na kosala montage et lobi kuna na yo kosala pe peintre. Donc je veux et je le peux. Merci beaucoup. Merci. Moi dédicace non la maman surtout je vois déjà maman Françoise Vita, respect à toi maman. Merci na maman nanga Mimi Wombo, merci à Léa Womba ma jumelle, merci na basi nyonso, il y a tribune de femmes, tolobi qui non ezali tribune mais to la qui sa président junior que lokola azali mobali ko soutenir biso to basa mayele to suka na tribune de femmes te to comme ça association des femmes. Merci beaucoup. Check.